Bonjour à tous. Babo nani na bino. Na yeko répondre na question oyo frère Lumière atuni combien de temps oyo yeko sala. Moi sito mobali ayeba ke mobali aza sérieux na ye ou pas. Selon expérience na ngai, moi si yeko yeba ke mobali aza sérieux na après 6 mois. Après 6 mois, nous koye bango selon etamboli na ye na yo, façon na ya ko communiquer na yo nde o observer selon anando ko za conclusion na yo ko résumer ke mobali o aza sérieux na ngai ou pas. Et après ndenge frère na biso fumu alobi pe ke ezali initiation na yo 6e sens. Il faut s'exprimer. Donc, 6e sens, si à moi, si tout mobile, il faut et ça là, et travailler pour ezelo komoko ezana kati. Donc, eza eloko moko personnellement. Donc, mutu na mutu, ye moko akoko yeba ke na tango yoke, mobile oyo aza sérieux ou pas. Donc, selon ngai na expérience na ngai na lobi 6 mois, pour une expérience on a salinde na koyeba, na ende na yebike, ezali après 6 mois na ko observer mobile wana, okoyeba ke mobile wana aza sérieux. Donc, ezali initiation na yo, donc 6e sens na yo, il faut y travailler, il faut eloba, donc ezelo komoko fe uto profond na kati na yo ndoko sentir ango, donc eza sentiment moko za nango na kati na yo oyo e ko confirmer ke mobali aza sérieux na yo ou pas. Donc, wana eza réponse na ngai na question oyo frère Lumière atuni. Combien de temps ou esalaka pour moi si ayeba ce qui mobali aza sérieux ou pas. Ciao, ciao.